Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona mwana muluba na bino yeyo ayeli susu na numéro na ye ya sika kaka ndi na message na ko sepelisa bino ba abonné na biso na so Congo Check Check TV na yo pe mutu oyo tutamisami lelo libaku otali émission oyo s'abonner soki o s'abonner kite po makamba bien eza ba côté oyo na profiter na pe sambote na mon boss patron Sibu Mutombo oh leader a pembe bambote na osiko zwami Georges Djunga otetela ke mafumbe bambote na yo pe papa honorable Papinzi là na France maman Hortense femme sage na Londres bambote na vraiment ebele Azmak la canadienne bambote na yo vraiment toujours dans Ligne Love na émission na ye vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba po koyeba ezalaka bien makasi po kobomba pona kobomba yango lelo émission na biso zo mema biso vraiment na kobomba ezalaki na mama moko ndeko mwasi ndenge zaka système a D na ban yaza na 5T yaza ka na D na ban to bango mibale bazoela place oyo bakovana na kiti ya bokonzi mama na biso azalaki na François azalaki côté oyo na Jean-Pierre na bango mibale mama bande ko peser abi côté makambo ko wutela nde côté nga na kolanda nde ka balobaka mai ezochola mutalanda ka côté mai ezochola bande ko balandi ya Congo Check Check TV mama na biso bande ko talela mibali na ye wana mibale na ko talela mibali na ye wana mibale Jean-Pierre Nzamba sungiye Jean-Pierre a komi na mbongo a décidé que na wumeli na mwasi na nga ifo na bala na ye côté oyo mama pa bwakisi masolo ya côté kende ke papa Jean-Pierre OK déjà na mobali wana mususu amizalela ki déjà na zemi ya mobali wana musu mama na biso ayebaki bien tinda zonzima papa Jean-Pierre na libala ayebaki ke zemi on naza na ngonde tozokoma na kobala na balobi mwasi o bazobala koki kobala ye na zemi te zalaka mabe makasi mais mama na biso abombaki secret balandi ya Congo Check Check TV andimi babali ye na zemi kobala babali ye na zemi pe zaki ya papa Jean-Pierre te zaki ya mobali wana mususu papa Jean-Pierre tellement zaki homme d'affaires azaki na ba faire na libanda ya mboka ezwaki vraiment temps mikolo wana uta ekokende abeti libanda mboka 2 ans na kobeta beti 2 ans libanda mboka mwana bango oyo bayaki ko bota na ndeko mwasi po papa na minute ayebi ke mwana wana zakaka mwana na ye maoka zaki mwana papa Jean-Pierre te balandi ya Congo Check Check TV mwana wana sakomaki na 5e humanité préfinaliste bandeko ya balandi ya Congo Check Check TV ndenge zalaka vitesse ya G mwana wana tellement mama na ye pas zaka mutakanda makasi papa na ye azakanda baidika na ndemo we magatu akomaki na 5e wana préfinaliste azaki ni na téléphone Android pour le na kin mwana so za téléphone Android okoka ete moto otali na WhatsApp otali ba message otali na age mutu oyo bazokomela ba message yo moko okubanga mwana wana azaki na téléphone te malgré tout mwana azaki na téléphone te mais mwana bande ko beta babale na ye ba jenda na ye ndenge bango ba ujana babengaka abetaka ba jenda na ye jenda ngo mwana na biso azobeta na nani azobeta na professeur bavandaka ndenge zalaka na vitesse ngo ndenge yelaka ba ujana ngo babandaka bien mais yo koma moma moko boye ekatani na mukuse mwana komi na zemi bon ekomi era classe azaka tour tongo soki mama la musi mwana zoko kola mukate aza toujours fatigué mama memi mwana na hôpital akende boye balobi mwana za na zemi mama kumbi mwana ava kumba yeba ya na ndaku asolole na docteur est-ce que moyen zali mwana ngaza na mukie moyen zali est-ce que bakoki ko sala intervention balongolanga mwana ozemi docteur alobi na ndenge na consulter ye
façon na ye azaleli soki kaka na lobi na sala intervention mwana oyo to akokufa to akoriske vi na ye mobimba kobotaka te na vie mama tiki ntango deja oyoki bongo oza na eloko mosusu akosala te azwi atiki amemi mwana na ndako kokoma amemi mwana na ndako atuni mwana zemi eza ya nani mwana o mama kobeta ngai te nazo explike yo ozemi école côté na tangaka professeur na biso ya maths nde aza mukolo zemi oyo jour wana bakei bazalaki après midi po bando changer batour professeur azalaki na cours ya 4h toloba après récréation maman bakomaki bavandi récré ebimi ekoti professeur ayeko ya bandeko balandi ya Congo check professeur azoya oyo bayebisi eke eza na para moko azoluka yo aza na kati ya bureau azoluka yo koya professeur azoya mama tala mobali na ye wana oyo bandeko welela kiti ya bokonzi awa tshaka bapo mama tshaka de na bon mobali yango ne nani papa ya mwana wana propre tala ko bomba place ememi biso lelo yo yango nazanga moko te na plateau ya vous avez droit de savoir na chaîne ya bino Congo Check TV metitima na réalisation kuna na sima caméra soko oki ko fongola balandi nyonso ya Congo Check TV ba mona ba invité na nga za bango na plateau o bazo intervenir lelo na sujet na biso ya lelo ya pasi poko bomba ta kutu balobi vérité nyonso za ya koloba te mais mama o vérité degré memela ki vérité tala pe se komi mama komona moni professeur mama bi asali crise mama ke rola mukela na hôpital ne mama pesi lisolo na ye lokola pe ba émission ya Congo Check TV ya vous avez droit de savoir et comment koleka na ba chaîne câblée a na kin abengi darling alobi darling bosa non sujet oyo malembe nazo ebate na yebisa mobali na nganda ku vérité ke mwana nazalaka na ye azalaka ya yete to na yebisa professeur oyo mwana oyo tangisaka mwana classe na yo élève na yo o tieze minde aza mwana na yo ou bien nini na robanda na fa po aza mobali na kati ya plateau bonjour fa ouais bonjour maman Rit mon nom ya liboso bo comprendre fa trop palais quoi yanga benga Rit mon nom ya liboso na ba fan tout ya Congo Check o bazolanda biso ouais merci toutefois je commence d'abord à saluer tout le monde qui sont en train de me suivre maintenant dans le palais. C'est-à-dire, l'artiste noir, autrement dit, niveau différent avec les autres. Tout le monde un peu décortiquer si j'ai un abisso sur les champs d'or. Bientôt là-bas, découvrir de décortiquer si j'ai. Merci. Merci beaucoup, Fa. Nakobanda na chez la Kupula. Maman patron si Boumoutombo. Maman, y'a n'obenge vraiment té. Y'a n'obenge chez la té. Maman Coco. Mon nom est Liboso, na ba fan tout ya Congo Check TV, ba mon nom pe kala, mon nom est Liboso. Premièrement, on a fait ça mbote na balandinyo so ya Congo Check hein. Mbote na no Liboso pe na patron ye moko hein, mon fils na benga ke mon fils tarando ya mwana nga. Si Boumoutombo, Chipanzula, oyo la kisi guerrier. Mbote na yo papa, mbote na balandinyo so balandaka biso na Congo Check. Bon, ya wana no début. Merci beaucoup chez la Kupula na kozonge la fa pour respect na ba papa to bandi na ba papa hein pour darling alinga papa mokonzi mingi yango moni na bandi na fa fa analyse d'abord epai na yo kolanda sujet oyo ya ndeko mwasi ya bomba secret ndenga bane ko vivre na mimbali ne mibale côté mobali wake ko balele azala papa mwana te nenga bomba ki wana etombe pe mwana ke kozwa zemi mais papa na ye moko nde muta cheze analyse d'abord epai na yo en fait premièrement na robando condamner mba moté da rozape pour mba moté et liboso esali ka passé parce que biso na biso to lingani te na basi na mibali to finir toujours par kokosana donc c'est la vérité monsieur entre nous les amoureux ba bêtise monsieur kokotate taneti gaffe mère na biso to sala Yo azong suna makolo darling love la canon pour sa histoire na bata la bapes ba conseil azongi lisusu mais auparavant quand elle faisait ça je ne pense pas à qu'on se rendre compte que non un jour on doit temps yo peut sa histoire au lecture la chaîne pour conseil tout finir wapi netinga personnellement nga reconnaît professeur Wanata
na recondamné parce que aza professeur ezala sirère ezala muta pusu ezala moyibi ezala qui que ce soit toza mibali nzambe ndebi via mutu ndeke ndaka azaki na zemi ya mutu vu qu'azaki pressé eloko bomaka biso na mokili na mboka na biso basi boza pressé trop a garder zemi ya mutu pour ne bénéficier libala mo boye ou porter malheur sikoyo fa mutalanda ka intérêt na eta mona côté ma ezo chola azomo na vitesse ya air ndenge ezo kendele mobile mo ba proposer ya balaye mutalanda ka intérêt de pour grand pour nzambe mona muta intérêt pour biso tout chaque dimanche kenda prière to betara boko c'est que nzambe mona muta ba intérêt c'est-à-dire bolingo pesa intérêt na nga na bolingo ya nini na lingi yo darling love nepso vérité il faut bombe ngelo te c'est ça un vrai amour. Tasko gaf oyo mère na biso azo cyber sikoyo. C'est-à-dire moi na oyo boti à finir par kobana tata oya est propre parce que c'est toi qui étais pressé. So grada moi maîtrise mon boke non te mobile nga ata za professeur. Les loté lobite lobi ana kuna ozo to bomba moi na biso ba bêtise o ngi commenter. Netinga selonga na nga ton condamné professeur on était papa. C'est bon parce que doba qui est fort. Parce que c'est pour le terme. C'est-à-dire répétition pena yo ka ki bien. Parce que moi si na yo wana ndazaki mabe ngana opesa na ngo faute c'est-à-dire place ozali ko ngana encourager parce que encourager fa mais na rozongela d'abord ou encourager na rozongela pour na kwa robona jamais na robosa na chez la kupula ye pas na plateau et longo na biso to sala analyse ensemble chez la kupula en tant que moi si atako de balobi toute vérité n'est pas bonne à dire mais tala lelo place mimi maman na biso analyse d'abord et pas inayo. Merci la canon. Na condamné non papa mon mouki. C'est normal faut côté la papa za mobali mais ngai nazo côté la maman hein. Na tuna kina na place no ya kibo mwasi. Maman sali mabe hein mais tous en place no ya kibo mwasi. Omoni darling na vie soki omoni koko kité olinga mwana batu poani. Ye professeur wana. Adingaka mama ya batu. Alaye ko tia maman batu zemi nde tolobaka na lingala. Et après oye ko wanga na zemi wana. Mama ki azwi libala na ye ya bien a bali. Akote atanga pe soki lelo bogen komelenga na yebisa na mbala na vérité te. Ki mo zemi na zana ngona ndako ezana ngo ya yote. No lobana ngati. Non lingana kota na koti na libana ngona mona li passe na yina mibale ozaki ne lokote ay na uzo libana nga babali ngana zemi ke sambala ni ke zemi na zana ngona libumweza ya yote eza ya professeur pona micha wapi na mwana e bona tato aboti e pona micha wapi yo ka pona micha wapi ye professeur wana ba chaine école na pa linga kabana batu ba chaine école po tangisaka te tala âge ya mama te yezela na papa tala âge ya mama na so âge ya professeur on est cause na ba l'équipe ba né mona na tilo ko la 5e des humanités. Tu peux passer âge nini. Peut-être tu peux passer 18 ans. Tu dis professeur on a un âge nini. Fiona nenga za professeur wana ka mutazala aza mobile na liboso. On a professeur darling love. Ba cha une école wana bande ko balandi. Alinga ka belève toi pesa ka matière bana base éducation. Bo répondre ngata soki bolanda. Bo baser ata ke ndoki mala baser meba. Eza secret na ya ko dévoiler ngote, eza secret na ye. Est-ce que on a bâti pour l'éducation à bana. Chez là moi si. Chez là, je ne pense pas que moi si ndeko na gloire kana za na mwana wana uzaki na zemi na libumu bombe li gloire après que OK na na mwana gloire akuta na mwana ibo abayeba nité soit sali yango parce que mwana na mosa plaire ye et bana ngai na ne comité lokole komelinga te pe komaka te to chasse ko ka ndeko na nga mwasi mbisa ndaka sika ma chola kala kanona yo moko uti olobati maman ana saki na zemi na libumu atali ke côté professeur a balancer et anene le côté na yo telengana na yo tula na zemi atali côté papa linga bala moi mukeza la sa nini alanda te alandi ce qui est vérité ko ya ko yeba na après bon moko couper na mama bindi ba ko benga ça pour maman wana ye tata wana ya professeur wana place ozali tata ya professeur ozoyo kangai ngana contredire yo mukie par rapport d'abord il y a intervention na yo magatu la fille to chana maman wana tango azaki azaki lenge et on a bengé la fille tant wana ozo vivre na mibale moko wana déjà na tango ya préparation. Est-ce que na tango ya préparation wana ye moka yeba kite kazaki na zemi na bandeta on appelle si lisolo ayeba ki kazalaki na zemi pourquoi pas soka lingaki pena mobali wana papa Jean-Pierre wana pourquoi pas lingaki nanu a se débarrasser na zemi wana te aluka babanda vie ya sika na papa Jean-Pierre na kati yote la kanona omoni kaza mwasi malama mwasi ya bien aboyi koboma ya kopesa mwana ya mutu mususu makila ya mutu mususu pese na mutu malama atapona wo bakenda ko adopter ndeni
mutaki aboti mwana te maki na fena adopte benga adoption botolo bani asali malamu papa zelana silisa na silisa bandeko balanda biso aboyi na ye koboma ake kolongola zemi amema lisumu epanza mbetanga akende lola nzamba tangela ye mabunga lola na ye kokate batidi na lifelo aboyi na ye ndengo wana ndimaki malamu na zozemi na kenango mutu mususu abokola peut-être après akoyebisaka papa un jour vérité toyebite coïncidence na vie mwana na yo bachezemi pa epa ya professeur kasi ndenga nazoloba ye professeur wana so yelongine za ndenge nazoyeba te nazomona kaka elongine za tamusu paza pe kitoko taza mabe ngo mama boyelaki ye ba ye ko China kati ya école apesa bana bato éducation ya komi kotambwisa nzoto na ye wana kokende ba élève ye ba madame bazawana po école na ntimite ke ba madame bazangi ba secrétaire bazawana ko kolinga bango te ebela basi bazo tula na balaba ye mona kiko ba élève de eno nga soki nazaki mama wana toza tata ya mwana no bimaki tata ngana na porter na nous plainte bakangi yo bakangi ona na poma kamone to sila ki déjà makasi ya kokangisa po shela asila de makasi tanga Monique professeur ngo o mama ndo yela ne lulu na chivundu amoni pena ke ye wana nde mobali wana siko ngai nde na sabo na misa ndenge komi boye na mbale babinde bakobongisa ye professeur wana en tout cas na comment na soutenir bato balongola razemité bolimbisa na soutenir bango te poza mabenga kuna longola tenga na bota mwana nga mobali a déjà bientôt kokisa 2 mois mama wana na ndenge komi boye conseil nga na kopesa mama lokwa na za mwasi mama mais maman na hôpital balongola zemi wana ba interrompre bango c'est tout et sili po eko zala te mwana na ko benga papa wana koko papa tata bon yebani te koko pa toko loba peut-être mais na hôpital ba interrompre zemi wana mais tata wana ya professeur wana ye tata wana o professeur soka zolanda nga pona bika ko tele mission tata wana ya professeur wana il faut nga la landela yo na ko landela dossier na yo ba ko longola école wana tata wana il faut ba longola école wana yo. Merci beaucoup Sheila. Fa Olani Nenge Sheila Lobby. Il est vraiment à défendre vraiment pour moi si malgré tout maman biso bomba qui s'écrit mais Sheila bi que pour moi c'est kotikate a pesi argument na ye fa analyse du sous-ka et pas na yo. J'espère Olani de Sheila Lobby. C'est-à-dire réhabiter quoi na rolo banini biso batu mundu biso batu to loba ngo ke non ena ba erreur musu to sala ngo et rattrapable biso dans les jours à venir. C'est-à-dire, un bon mois-ci, déjà qu'on voit une mois-ci, il faut avoir la vérité. Et surtout, dans le cas de Bolingo, il faut avoir la vérité, c'est-à-dire d'habiter quoi. Vérité, on a de permettre biso, tous à la bon terme. T'as ce qu'on les lois, mère à bombiner zemi, à qui kutana. Baloba français loba na biso. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Vérité musu eko bomelo libala, vérité musu darling eko baby selo musala, vérité musu eko baby selo chance na ya vie peut rater ko libela peut ko tikala ko avancer lisusu te. Yango ndeko nanga mwasi asaki nini abomba bon après avoir ko bomba na ende ko fa a gagner libala toté. Merci. Et toi je pense que non ya bomba c'est créé wana soki papa Jean-Pierre on a dit bon wana on se nanda kuna, je suis sûr. Quand si quoi au courant les jours à cause au courant toi tu es sûr que non on se nanda maman limbisa ba ndeko na konte koloba na toléraka kolongola zemi te mena kaya boye mama place ozolanda ngai ba putain minene za chambongo na ange mais maman mwana na yo ba interrompre grosse ne bandeli mwana ibi nzoto ya papa ibi nzoto ya mwana c'est déjà l'abomination et abomination tant que tambola na nzela mama abomination parce que moni dignité ya tata o ya botio tout ça pourquoi parce que excusez ngabino basi boba ndoki vous n'arrivez pas à la vérité dans votre foyer na bino comme moi avant na lingi mwasi à part ça là c'est ça na si soloba sona lingi mwasi na lingi mwasi fona yeba yo uza nani famille uza ndenge nini uzalaka wapi usalaka nini uzana bana ndeti nga sona lingi mwasi tango ya soki na mwana nga moko na 2 ans so boyo kino no forcer yote pour ça na bombelo mwana ngai lelo lobby le jour où elle a kuna ngak tata na yeta mona ke na mwana nga carrément osilika et puis yobi ke no ba vérité mususu era bien ba lobango te na na biso loko ona et après ba vérité mususu sauva batu tant que no place no kende eza bonheur ya vie nanga faut préparer net lobby ya muto préparer ngo un jour avant
la vérité musu c'est sauvaka batu mais muto sala français loba toute vérité donc vérité nyo sotende balobaka ezana o balobaka ezana o balobaka te yo mo lobini ezana misusu donc yelo kwa mama boya ki koloba wana de ce qu'elle qui a sauvé vie na peut-être qui n'a pas si abaki so na koti di bala o na ko gagner vie wana mama koti di bala gagner vie na ye moi professeur wana kende ko linga mwana na za na malédiction te po bible bina biso ke malédiction sans cause na point de fait ayeba kité so qui est ayeba ki ke professeur wana za tata na ye alingaka linga ete ye pe professeur wana nanu na kote lo mobike so pa yeba ke wana za mwana na ye abota lingaka linga te mama pe na yo pe mama kende ko bomba point peut-être ozaki na passe na koti mwa mke na place na yo ozaki na passe na to comprendre na yo tant que moi si et puis pourquoi oboya ki koloba wana mais ali kambu tu voulais dire quoi que non madame la madame a question aux ana histoire na yo wana il y a un adage qui dit le pardon est une puissance qui libère. Au lieu que non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourtant, John a eu au courant que non, bombela kaye zemi et souki wanate et puis moi na yango akiko bimana tata oya bota abotaye. C'est toi maman qui est fautif. Donc, tu prends un peu le temps ya ko vandi sana mobali na yo de lui parler en face. Si réellement ya lingara yo, oh lingayo kaka. Si réellement Darling que papa a quitté à un voyage n'est-ce pas sur dans l'année les solo bien maman on va voir la vérité depuis kala donc il faut que ni kende ko bisa mobali nazo continuer ko le bete bande ko ah maman moi si on a autorisé ba on la basé mais Hollande qui les solo bien vraiment pour tant encore maman yebaki résultat bimi ba bise moi dans zemi Aïbi c'est docteur ni est-ce que koki ko intervenir zemi wana voilà kasi ndi na zolo ba maman déjà mais sana ko bomba na eba secret pa mobile na ye ya libala asala kaka ndenga linga ki asala liboso a interrompre zemi wana pour moi na wana soki abimi to ko eba sens na ye docteur alobi e ko simba te ako risquer ba kata e biloko libumu to akokufa siko darling love na minute onanga na to na plateau to komi na confusion pour moi na wana soki abimi sens na ye za nani azanani pas papa wana koko papa to éviter tu vois to éviter au moins ndenga banga ça pour maman na éviter maman ndako eba je cité déjà conclusion pour maman vraiment Orlando Bisso a besoin de rejoindre quelque chose nenge to vana na plateau et vous avez droit de savoir a besoin de quelque chose idée moroboé à salanine bande ko balandi maman place aux Zolanda ngai oza mwasi lokola ngana okeli opasi okeli opasi Likamoza ke papa nde il faut aye bakolo libala ye professeur déjà a baby civi à moi là ba tout conseil na opé ça yo de 1 pena idée tango ko silisa mamozo sala pour suivre professeur wana balande la balongola en école en plus au poursuivre en justice ne loko ya sali aza payé pédophile yo prof yo za pédophile donc pédophilie na yo nde yo ko sala on la kasa mwana yo tata mukolo suki ya pembe mandefu déjà bimata mekwei donc au moins mutu mso ko linga te ne professeur et we ko linga élève moi siko place okwei so ebisanga mwana na to bengi nani papa et maman zela kaka papa aya auta voyage aya loko le komina ka ke so balongo lie libumwe ko beba na lingi pete ke mwana ana libumwe beba et puis un jour azana venir ko tikala ka ko bala babi idée zela ka volonté idée voilà volonté nzambe sala idée basangsa moi sina mobali zela papa auta voyage aya bo ovandisa ebo bandeni boko ko solo la place wana pena bochenga na ebité na sana confusion na ebité dans sala nini mais yo professeur wana yo zela to kota likambu nao. Merci beaucoup Sheila Kanyanga coin professeur Olani ninge Sheila asali conclusion na e conseil nini vraiment ko pesa na maman na biso est-ce que azela benga papa na musika toi benga papa na aya ou ta voyage ayebise vérité to pe ayebisa professeur que moi no yo tchezemi aza propre moi na yo. Merci. Ce qui est comme conseil, c'est quoi? Premièrement, la dame, tu es une responsable, tu es parent, tu as un cœur d'une mère, tu dois avoir le temps et la patience jusqu'à ce que ton mari va revenir chez toi à la maison. Tu prends le temps de lui parler. Le pardon est une puissance qui libère. Nous, bateau toza, bah oui, si réellement l'ingaraye olimbisaye. Madame, ce que moi je pourrais dire c'est quoi? Premièrement, on va faute belé parce que tu vois essayer un peu à regarder une chose où les gens qui tombent sur l'eau, la vie n'a pas bomba en côté. Entre nous, tous les leçons. Conseil n'aura pas sa professeur wana tonton, papa, je ne sais pas là où tu es.
avec tout le respect que je vous dois, je prends un peu le temps de parler avec ex na yo wana bo meka un peu retrouver moi na wana solution ngana ta binoté boza déjà ba grand bo ça ba vu na bino. Ce qui est primordial c'est par rapport à la fille wana. Elle s'est retrouvée aujourd'hui enceinte et puis le propriétaire examiné c'est son père propre. Ça fait mal. Nous les hommes tout mettre za ba soif na biso bibali tous avoir un peu de temps ya koyeba o na linga oyo lobi na ngai ko za ndenge nini pour netinga sona zaki mobile maman wana sona na kini monsieur carrément tu serais arrêté carrément ngo bakanga parce que au sali wana ezalano les viol et puis au sali inceste par ignorance parce que yo ozaki est compétent yo ozana moi sinon en charge temps comme na zeb tout ça na yo papa professeur na yo maman bon la faute et concernant un peu ça pour tout le monde aux temps yo na ngana émission oyo to bomba na ba vérité te na love dans l'amour to kashana bilorote oko bomba eloko lelo lobi tom suyo lo baté mutali banda nde aux temps yo bête la partenaire na c'est que toi tu lui as caché. Donc conseil na ngaiza bomeka un peu ko se parler à l'amiable. Il y a un problème à la famille. Il y a un problème à la famille. Il y a des entre vous. Vous me pouvez retrouver une solution normale. Vous me pouvez continuer à vivre. Donc merci. Merci beaucoup Fa Bambo Tenayo rapidement et puis mot de la fin nayo. En fait salutation nanga liboso eza ya pas ya mutu o ya zorato musu temps. Ya elle s'appelle Tendresse dit Bingala Sirène, c'est-à-dire charge à kilo ya Congo ko. Ainsi que Jerry Cobetox, Clarisse Plasma, ainsi qu'à toi Darling Love, Mamaché là na CPLI et puis notre caméraman Metsi dans l'Arabie trop. Moi c'est pas l'artiste noir autrement appelé niveau différent avec les autres. Mon numéro c'est plus 243 89 53 959 plus 243 89 98 53 959. Si je peux répéter encore, c'est plus 243 89 98 53 plus 959. Mon compte Facebook est Fabrice Iba. C'est-à-dire pour nos conseils na bino, pour na bino tout bateau yo bokabona na basi na bino bona poso zonga na basi na bino numéro na ngai ngwana bokomelanga. Toyeba ningo sola kaka. Merci. Merci beaucoup chez la Kupula. Pesa denda kunombote. De kaka. Denda kunanga kaka, nda kunanga liboso le patron de patron babi leader na biso na bino bakokanité on a benga ke mon fils moi na ngai liboso taka mwana liboso na boti na vie papa Sibo Mutombo mbote na o esika ozali bande ko nyonso balinganga na biki boka monde bomoninga kende wapi te na kote pena congé na botaki na bomba te na botaki pena mwana nga pe ya kitoko ya pembe ka lokwanga mama na ye na botaki mwana nga bientôt so kokisa 2 mois nde ngwana bande ko mona soute même on a déjà botami to lo bana libumute to lo bande na monoko nde na vandi bo na lo babola ndanga mbote ba nyonso balinganga mbote na famille nanga mobimba pardon ba na poto ba na kin mbote na basemeki nanga nyonso Clarisse Plasma Jerry Cobetox pour na numéro nanga bol bala poso benga so bengi Jerry Cobetox o sola nanga so bengi Darling Love o sola nanga so bengi Plasma o sola nanga so bona posa yo sola nanga to conseil to bobo condamné peut-être na lobaki mabe benga Jerry Cobetox benga Darling Love benga Clarisse Plasma o sola nanga na lingi bino mingi. Merci beaucoup chez la Kupula, j'espère aux qui vraiment ébélé ya Kolanda émission vous avez droit de savoir qui présenté par Oyabino Darling Love la Canon à moi ça mon condidi la femme du boss la femme du patron moi mouké na bambongo nae botika e vraiment ba maman na biso oyo secret moi si faut la kana secret yango place memi biso vraiment koluka ko bomba te ça la bien mon Darling da sola na papa mokonzi faut yo poye kola ko solo la rabongo bolo bana ba vérité ataka ada journal de baloba toute vérité n'est pas bonne à dire yo luka ko lo barango ekoko ma bien po ekoko koma ke bayoki ngona ndenge moko boye e bebisi makambu. Merci encore boluka bo renouveler mabanga maman Hortense femme sage na Londres bambote na yo ebele Germaine Zara na François na motema Aristote Marika Bala depuis États-Unis camarade nanga moko alandaka vraiment camarade à moto merci na assistance ya Monique la perle noire Monique Makambo na Marvin Songa motema ya Bob na États-Unis papa Marvin azaki assisté mais koki olobate j'espère Olanda vraiment émission. Merci encore na assistance ya Tendresse Dibinga la sirène moi na muluba loketo pete mbisa aquarium moi ça mokondi
mokonzi tala kasiko simba te quoi. Merci encore na mon réalisateur Metitima Clarisse Plasma na ben obwaka bango te. Viens à donner ma voumi ça se met comme moto mobile moto renouvelé pour foutre un bon à ma bangue c'est tondi na ben boire à bino disouté bambo te no ebele na kuna na yo mobile mututi oya musala fo fouta libanga dode ma voumi sa moto na nzambe motema ya Clarisse Plasma et ça la bien. Merci encore na mon réalisateur Metitima ozo ça que toujours bon mon émission qui te roboé check. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Congo check check TV, Yasibo Mutombo.